Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais yango gouverneur Ngobila abeti c'était lobinini. Faut typer ezaya bande kuna biso ya affaires foncières. Ba ko gérer affaires foncières. Ba na biso ba chef coutumier bitekateka na ba milieu il fallait qu'il pas bateke la bandako. Bino bozo critiquer au président Bima trop combien continue que ça l'état. Avec mato c'est un père de famille. À couper ma paix, na moi c'est là-bas attends-moi 2-3 jours. Le ministre va ça la maison pour Bimazali comme marché. Gouverneur Gentini Ngobila Mbaka c'est un grand mécène. C'est un grand manager. Il fut un grand producteur de musique. Azara producteur à taboulé à l'âge de 17 ans. Ce qui j'ai bien piano a organisé concert na yé pour soutenir Gentini Ngobila Mbaka. Gentini Ngobila Mbaka misimo ma pesa jibete ba biso to bi jibe tongo to yebi malgré politique mais politique culturelle pesali. Jibe piano est en train de sensibiliser. Jibe Piana est en train d'accompagner le gouverneur dans la vision de Yakin Bopeto. Où est le problème? Ceux qui artistes et musiciens, Jibe Piana le dit que je soutiens Kim Bopeto. Le gouverneur a aussi tika nous masolo dans l'assemblée provinciale pour le budget en Mboka. Il y avait la Kinshasa. Fiangolo automatique il a 64% par rapport à Yanini. Il y a budget les cas qui Jibon Pena à Salara on a intérêt mon côté malgré que qui pire venait qui pire et petit image gentiment nous blazer à Kala Kimbopeto ezara ba fuluté Kimbopeto ezali état d'esprit Kimbopeto ezali ko englober makambo ebele sur le plan mentalité sur le plan il y a assainissement ezali makambo ebele na kati ya Kinbo mokonzi koti azui bâton de commandement ya ville Kinshasa na ba condition nini na mwa moke eza komonana Moussa eza kosala makitoko Moussa eza kosala makitoko bomoni gouverneur azali asaisi ba misali belé kaka biso pe ba kinois même niveau bazandu wana auto consort soki bandeko raskin balongoli kaka biso ba kinois auto boki na place na bepo to bike l'état ya kolongola poubelle pe oyo gouverneur a chaki na ba site mususu ezali musala eza kosala malembe. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne à référence. Merci vraiment à Bandeko Tubota la biso partout dans le monde. Ma Mission TV, na confiance nous sur le message na coupé sabiso na ba émission nous sur tout l'arsabino na kati ya République démocratique du Congo partout dans le monde bo tal rabiso na confiance bo message na coupé ça Martin invité sa fusée lelo nazali susuna peginchasa poto sola vraiment ma solo etali marambo ya mboka na biso ba marambo belepe ezoleka na kati ya Kinshasa na biso to komeka mpe ko sola nae pour nasi botala be mission trop to ça même moi kala mais lelo to juillet po azaki vraiment libanda ya République démocratique du Congo. Bonjour Kinshasa. Bonjour Martin de Bonangai Mbalobi fusée. Donc na profité na pesa bibi kapinga mbote masana ngai malgré box ngai ya na ngoria ya vie tozana biso bibi kapinga na pesa mbote na pesa patron ngai Gentini Ngobila Mbaka gouverneur le plus compétent de la ville de Kinshasa et puis Narbo Sanarate Serge Mbaka les cordons sans oublier vice-gouverneur Nerombong Fumu ya Bangamoyo Trobo Sananga jamais chef direct nangai Madame Belize Okonda Wazali coordonnatrice ya cellule ya communication ya gouverneur Trobo Sananga et Cordon Toms et puis na Madame Gisèle Bankoui babatu nyonso o bazakolandanga partout dans le monde à travers Ma Mission TV chaîne moko site moko
et moi kala penzate mais il y a une vitesse nango et puis ça va bicapinga surtout na ko féliciter on a bicapinga à la ici moi différence il y a bande ko il y a ba site mususu ba titre lokuta n'importe quoi kolongola bilamba internet et puis au Martin za guerrier makasi soda makasi. Et bien, nous remercier ma mission TV ndenge bo accompagner le gouverneur de la ville province de Kinshasa Chantini Ngobilambaka na mona remettre fois bo soki ba elimé zali bo lekisaka na kobosa na te ko pesa Yann Mbaka na niveau ya Mikili Poto sans oublier Natambaka et puis na Modeste un petit Modacho na Onos Baibinga Peginta Sayeyo communicateur et membre ya cellule ya communication ya gouverneur Chantini Ngobilambaka. Alors Peginta ça bonne santé et puis à part ça aux alaki wapi pour éclaircir batupo na bata onyo so bungaki lelo aux appé na République démocratique du Congo mboka na d'abord bonne santé et puis éclaircir batupo toko ta vraiment moi ba détail monsieur c'est santé qui toko on a de kolazo bosonga nzambe wakela kele kona siatine ke biso motinda minaye secondaire spirituel prophète Konde Polo Dominique descendant d'Abraham d'Isaac et de Jacob collaborateur direct de Jésus-Christ santé kitoko et puis nazalaki na niveau yangola na kene ki mission moko privé ma famille mais malgré que journaliste voyage azara na privé te na mboka nyonso akendaka journaliste nyonso ceux qui ont voyagé, ceux qui information ezali tout le kozali argent ko sala pe émission T. Pardon. Allô chef. Alors merci vraiment Peginta ça terminateur tout balandayo partout dans le monde. Alors lelo ozomi Kinshasa dans le Kinshasa bopeto et le romoko ils ont marché te banda gouverneur Chantini Ngobila a lancé qui lancement ya Kinshasa bopeto c'est comme si batu bazo critiquer balobi misala malongo sala matin ceux qui balongo ba fulu na ba terrasse au monde zongi na ngoli susu salité batu ba komi ko kufa na wana be région misu ba kotishinyo sora gouverneur na juste au clairci batu tout balando par rapport à Kinshasa bopeto to monaki et le bama qui pétro mais le peut ba komi critiquer critique les ma bête na sengi na pesi merci na bato bazo critiquer critique les la paix positif les la paix négative tous abatu gouverneur Chantini Ngobilambaka a sali à peine 5 mois depuis pouvoir Kimbopeto ezala ba fuluté Kimbopeto ezali état d'esprit Kimbopeto ezali ko englober makambo ebele sur le plan mentalité, sur le plan il y a assainissement. Eza makambo et bien nakata kinbo. Kimbopeto tondi marape bato. Mokonza koti azui baton de commandement ya ville Kinshasa na ba condition nini. Na momo ke eza komonana. Musa eza kosala makitoko. Musa eza kosala makitoko. Mon gouverneur azali asasi ba misale belé de wona Martin ba misale belé salami surtout côté assainissement nazuka exemple kaka sayo ça qui ndenge nini toke le susu na wuleri un peu wuleri wana o matoke le ti de côté inerbe ce que mo le beti le bana rotonda ba kire na pembeni ba sali misala ba misala ebele ozo sala na ville Kinshasa chaque bourgmestre baza ko sala musala na ba moyen de bord oyo gouverneur a pesi bango qui ne ko changer mbala moko kaka bo était dans 5 mois qui mbala moko bongi service oyo ko tarba salité ko bonango Raskin nous allons charger tant que ba komboli tant que ba kire Raskin eleki et ba salité et que boaka et puis de connaître système ko trier ba salité musu to boka ba salité musu te comme ko
kotika quelque part parce que eko service au mboka na makambo belika basalité wana bakomi ko trier basalité mosusu eko servir lobby parce que na ba bloquer belé basalité mosusu baza ko bwaka mais balobi po elongwa ekota na bakamion ezozwa te ebele ezozonga so mbula ebeti ezongi suka na baterase wana soki balongoli ezozwa kutu ta mingi te soki lelo bakire motuka ye elongoli soki mbula ebeti ezongi lisusu pebi kaka biso mpe bakinois mpe na niveau bazandu wana oto consort soki bandeko kasiki balongoli kaka biso mpe bakinois otobwaki na place ya mabe mpe tobike l'état ya kolongola. Ok, chaque magasin na zandu, chaque maison na zandu, il faut tous appeler na poubelle na biso. Les bandes pour servir que l'état est ramassé facilement poubelle pe oyo le gouverneur a tchaki na basiti mususu ezali musala eza ko sala malembe Kin opo bonga ndeko na Martin meli ezui quand même temps banda balança qui eloko malongozo marcheté oza na raison na yo ezali na bilobela mwanza na ba critique to boya critique te mais faut on dima quand même batou na temps au gouverneur azui Kinshasa na ba condition pe nini na ba nyongo epai ba travailleurs ya tête de ville parce qu'il y a plus de 36 mois impayés. Le gouverneur a dit bon, à foutre la nyongo et paye. À la réhabilité et paye. À la coptale, à état d'esprit et la maison, mon pépé, malin et paye. Et puis, nous avons rappelé, c'est ce que le gouverneur a voyagé trop, le gouverneur a surtout il y a voyagé trop, la dépense et l'équipe trop, et le Ramalon a salaté, Karakonda Futuka. Le gouverneur a voyagé l'intérêt à Kinshasa. Les mon président Félix pas voyagé l'intérêt à RDC. C'est bon, tout la président Facha répondait, nous avons critiqué le président Zobima trop. Combien continue que ça l'État? Avec Mato, c'est un père de famille. À couper ma paix, na moi c'est là-bas, attends-moi 2-3 jours. Le ministre va ça la maison, Mazali, Koluka, va marcher, Azali, Koluka, investisseur, au Balingrasso, qu'il y a la mort, on a besoin de investir. Yango ne sous Gentini, le Bilambak, alors au Sala. Tous un problème. Il y a un transport. Quand la même était ok, on a posé une mission au gouverneur, on a celle qui est mission au gouverneur. Le gouverneur. Et alobaki makamona nyonso on a porte-parole on a communicateur chef on a loba et la vérité na flatter était là na ko sabino ngobila danger na peut faut travailler bien rôle nanga ezali ko accompagner le gouverneur na visibilité na activité na ye na makamaza osala place na monique moko ko suzali metengami na bi mokonzi mais alobaki boiti yandengini pour kino ba tala ngai pegi les kino ngobila avec kino so ngobila travailler bien te nga banda ko bayebi natama na soldate natama na sécurité te ba bien adresse le charge wana et vous biso mais même si le gouverneur Gentini ngobila mbaka nanu asale le côté o isimbate na vie na ye mais bazo critiquer ba li gouverneur ka ba concert koto papa chéri jibem piana ayembela buka loketo koto ba banderole mati ya concert à $100 $200 na Fleuve Congo hôtel au monakara hôtel de ville ba dit pourquoi hôtel de ville est soutenu sous ba musicien ba betaka ba concert bongo au leke batsa ba Kinshasa bo peto ba érosion jo salama et comme ils sont soutenir jibem piana. Mais ce que nous avons dit à Tuna, le gouverneur Gentini Ngobilambaka, c'est un grand mécène, c'est un grand manager. Il fut un grand producteur de la musique. Azara producteur à Taboulé à l'âge de 17 ans. Ce qui Jibem Piana a organisé un concert pour soutenir Gentini Ngobilambaka. Gentini Ngobilambaka, Missi Monga Pesa JBT. Peut-être que JBT. Babiso te dit jibi ya tongo te yebi malgré politique mais politique culturelle pesali. Jibem Piana est en train de sensibiliser
JB Piana est en train d'accompagner le gouverneur dans la vision de Yakin Bopeto. Où est le problème? Ceux qui arrêtent ces musiciens, JB Piana le dit que je soutiens Kim Bopeto. JB Piana a ça là, on a intérêt mon côté. Malgré que qui pire vient qui pire et petit image gentiment nous blazer à Kala. JB Piana on a au bord gentiment nous blazer à Kala. Bilo mon gentiment nous blazer comme de conseil JB Pam Pam. Gentiment Mobila avec à soutenir Rabami mais n'a organisé en tant que chroniqueur de musique de chroniqueur culturel n'a organisé la soirée mon condi gouverneur Gentiment Mobila yamba ba journaliste de chronique musicale yamba de chroniqueur culturel n'a organisé ngo na planifié là voyage na kina Angola bande comme konza villa yamba ba oh ba soirée qui mais c'est bon. Où est le problème? Ce qui peut ministère va soutenir Gentiment Gobo. La ligne n'a pas bon. Nous avons tous une émission. Est-ce que vous voyez la personne qui a une émission? Martin Luc information. La personne bon. La personne bon mais qui journaliste qui journalisme il y a une investigation on information donc autant de la partout pour nous recevoir information na bateau bala ko maîtriser matière était il y a un autre qu'on expliquer que ce gouverneur a ko voyager à Azoko que nous sommes contact et puis ba contact Ezako Simba na opération ba image Martin balancer ba image d'une émission où il y a extrait et mon gouverneur et puis gouverneur a aussi que tika nous masolo na assemblée provinciale pour na budget en Mboka il y avait la Kinshasa fiambalo automatique na 64% par rapport à l'année il y a budget le kaki vous voyagez pas battre au côté Sende azo voyager l'intérieur au côté ça azo voyager ma côté belé gouverneur Gentiment Mobila avant mon été soit que Simanda ko faut piolo là soit que Simanda ba filmer ya za mutu oyo ba oba bi Gentiment Mobila mbaka surtout bana poto naza ko pesa merci na bana poto pour lelo bozana président de la République aux alliés diaspora ou ayi pasi ya ba congolais ou ayebi na poto na Kinshasa mutu akosa ezate vous avez la chance de rejoindre le gouvernement ou les Kinois, les Moko et la diaspora pour Gentiment Mobila à ça la société n'a pas de série ou n'a pas tout. Il est sec. Alors parmi les noirs africains et congolais, ou les entreprises ou engagés les congolais dans le Mboka. Donc, nous avons pour nous célébrer la publicité, mais pour nous éclaircir tout. Na Gentiment Mobila gouverneur na biso ala osala. Alors merci vraiment lelo tangoye érosion et salami trop batu bakufi be na katamboka na biso na lingi juste opesa message moko pour la bande ko tuba otala biso à part ça lisusu Congo ezaka Kinshasa te et puis bande ko beni ope bazo kufa tango nyonso na biso tozo tambola très bien na Kinshasa na lingi juste opesa message mo ya pe pour la bande ko tu bazo tala biso bande ko bakufi na ngaba bande ko bakufi na baluvulu kuna ba monga fula au clairci pour na batutu ba landa biso partout dans le monde na kombo pe ya ba autorité nyonso na kati ya mboka na biso. Merci Martin, d'abord premièrement pour moi qui présence il y a vice-gouverneur Nerombo sur instruction il y a gouverneur Gentiment Mobila mbaka oaza qui empêché na bande ko bakufaki na ba Rosio Salami chef de l'état garant de la nation Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akitaki na pointe mbala moko pour atala ndenge makambo na salamaki esalaki passé mais yango gouverneur Ngobila abeti sete alobi nini faut pe eza ya bandeko na biso ya affaire foncière ba ko gérer affaire foncière ba na biso ba chef coutumier bitekateka na ba milieu il fallait qu'il pas batekela ba bandako ba milieu mosusu wana tena bonga funa ba fin fona zali ba milieu oyo belge abaiki atika ngo bongo za la ville batonga te po yeba ke eza
ba place moko réseau salamaka ba place moko ya mabele za bien te mais qui nous construit ba konzi ya l'état mosusu biteka teka dans la conséquence comme que gouverneur Gentini Ngobila Salaboué président Fachi Salaboué na une mission bocha yango bayoka ni gouverneur Gentini Ngobila mbaka à lobby et pour les sous pour la bande quoi beni en tout cas ba condoléances na ba famille nyonso ba kufa depuis tout ça de cœur na bino pour ceux qui ne s'apaisent du problème et beaucoup nyonso aux douleur ils appellent pas na biso et surtout que na lingete ils sont musiciens ils sont comédiens ils sont nyonso surtout ba pasteur au nyonso toza ko sala totika est na maboko nzambe na yebi kende ko na ngai na yebi que la guerre no politique ils a haute politique autobita na société bango ba miyebi makambo ezo tawapi mais bon criminel le président Fachi na makambo te ils a haute politique de na ngai nous sommes des journalistes on a besoin haute politique to yebi eloko nini on la kisi metolingi te kinga ils en mboka o déjà ils ont promettre déjà tala na mota mukie président Fachi Sali ta ba réalisation salami ceux qui te payent 50 te payent 10 ans mboka va changer tala na mota moi 5 mois Gentini Ngobila Sali ata te jeune de mara raté ils sont normal pour Jésus Christ que tout le monde ensemble ba beti na dernière minute donc nzambe merci ninga pesi biso bakambia mboka o balingi pe bana posa que mboka changer Kinshasa échanger à travers l'autorité de Mboka. Alors merci vraiment Tokomi na suka émission na biso, merci na maman Anto Aluta, merci na René Makondele Fitir Côte, il y a République démocratique du Congo, ensemble tous toujours bon moko pour na mboka na biso, na éviter ceux qui okokipe ko pesa mbote na batutu balanda yo, merci na Pablo Sita l'économiste. Na pesi mbote na directeur ya cabinet ya gouverneur Maître Freddy Bonzeke Iliki Mikolo Matete Bopeto de Freddy Bonzeke Iliki en tout cas Matete Bopeto Mikolo tala Matete Nengezo comme Bopeto l'état cabinet gouverneur attend que moi na Matete za ko kita na terrain na Matete Bopeto impact à danger. Merci beaucoup et puis na pesima mission TV mobimba vraiment ba félicitations na atale loté jour matin moi na Ngobila na mingi te o nyonso mozo sala mukili remona mukili pe totala naza flatteur te mais yo ero okuta na soleil yo no comprendre que Ngobila zanani papa chéri yebi mamuni o ngana o loba puis félicitations na papa chéri na nous quoi accompagner gouverneur Gentini Ngobila Mbaka Marbo Sanarate le spécial le chargé de mission il y a gouverneur Gentini Ngobila Mbaka Chicho Idambito Marbo Sanarate jamais Junior Botoko Marbo Sanarate jamais Frida Lusala caméraman qui me conduit Boris Nawej Gotendwani et notre gars peut-être zone na pointe Marbo Sanarate bande nyonso zone partout dans le monde de papier ça na bossa na motema ya Claire Mabela grand frère Propolandas Vegas ingénieur Jal Kikita wasaliti biso lora kitoko Jal Center à niveau ya centre ville merci beaucoup aux autres ajouter un plus na mboka aux engagés ba kinois ba congolais aux ça la pensa bien na bossa na jamais na niveau ya Paris na bossa na raté nani na ba comme tout bossa na passé temps rendula Doré Miami na bossa na raté Karine Boboto na bossa na raté papita ça na niveau à Londres et puis Fifi ça na Londres puis les sous ba famille ça mobima na pesi bino so mbote puis mbote na prophète qu'on est Paul Dominique ou la salle au studio MP frère studio enregistrement pour ba musicien na pesi ba musicien so mbote ou ranson Chibem Piana Kofi Olomide Fali Ipupa
Binafilé, petit frère propre, Fabrigas, Norbos, on a raté Félix Oazé, compagne plus Mpangi, Zeka Luzeka, prêtre, et pour Norbos, on était Chims, Kabengé, le Montabon, à âge de 18 ans, Norbos, on a vraiment eu Tembo, on a Congola, d'espère, fait le goal. Non, si c'était on a zazali ko tupangi plus Mpangi, n'arrête aux zones en na Mayombe, Costa Couleur, le patron de l'imité. Pour tout contact de Benny Pékin, ça n'a plus de 143 999 29 45 36 plus 243 999 29 45 36. Narobo ça n'a raté Levi Pai, l'assistant ya Mokonzi Levi Pai, Narobo ça n'a répété Ligue Matungulu et puis Nabino Nyonso caméraman international Anasima Narobo ça ni combo nani caméraman gloire caméraman Nabiso. Caméraman à beauté, caméraman peut faire un aspect, faut un propre, il y a monde qui ne sait pas Bopeto. Vous croyez que vous filmez, caméra on peut tengama, caméra mise au point zéro côté, qui ne sait pas Bopeto zali état d'esprit. Yo politicien, kako yiba mbongo à l'état, qui ne sait pas Bopeto et lingi bongote. So na bossa ni muto. Nzamba opinion ngapo aida ba te belé ba politicien belé pour ba comme danger. Nani lisusu bakoma na bala nani lisusu bakoma pembeni ya bakonzi bakoma danger a créer bango nani lisusu Vital Kamerhe le pacificateur pire vieille idéologie vieil homme d'apesa nga combo ya le cadet de la presse leur wana il y a la ministre ya communication et médias et lelo tala lelo bateau de commandement commune minute ya pire vieille journée makelele pire nanga je me manquais je me manquais et puis biso ba cofondateur INC pour ver Kamerhe l'air pire vieux l'air ba créer PPRD ba vina biso gentiment ngobila ba vina biso Kamerhe ba vina biso Mova Sakani Henri ba président ba pegin c'est bazali na pointe mais na robina parce que trop de partis dans mon avis que trop na parti de politique mbika auto créer INC malgré INC na kima mais vous avez ma première carte ya membre na INC mais na pesi mbote na Roger ba ma news ba na INC ligue des jeunes na INC na pesi mbote Vital Kamerhe a fabriqué la politique belé na pesi mbote pour na derrière même si les gens ignorent na ndenge mabete na ndenge telo que nous funda papa chéri au côté de la vie privée ça c'est pas la vie privée na lo parce que na ndenge veri na ndenge nzatana que Vital Kamerhe a créé ba te belé azwa ba journaliste belé même a créé zala zana Kabila ni zala pegi zala sona kosi merci. Alors merci vraiment, merci na tout beau télévision partout dans le monde, émission et comme Nasuka, la yebi au fond là pour tout le monde en Terminator. Donc merci vraiment na René Makondele, Fitir Côte na République démocratique du Congo. Désolé pour René Makondele, ex-beau-frère Félix Sanga, mon kala là vous avez qui n'arrête qu'à Jinga René Makondele mais na occupé na soli Martin lobby René Makondele boire trop c'est que ma solo zali René Makondele na madiante René Makondele libanga pegin ça c'est le salaire René Makondele. Merci Ma Mission TV. Ma Mission TV, le miroir du monde.